napesi bandeko nyonso ya barésistant partout bazali napesi bango mbote na ye uniquement mokei mpona kolobela basoda ya mapinga parce que bino basoda ya mapinga nazwi dossier na bino bozali bato oyo lelo naza koleka mpona mpe bino causeri moral comme oyo tobengi na parade lokola Congo ekoma pays ezali ekunde armée eyingeli te police ezali te yango na ye mpona mpe bino causeri moral ya kospike bino ndengi elongobani ndengi mosala ya soda esengeli po esala na ye kolobela bino basoda natiki na dossier oyo ya bacivile baparti politique parce que bolobaki mingi bino basoda oyo bozali bobungi boza kotambola bontaba pays est occupé par les Rwandais tuti boyebi yango armée na biso ezali message avec les Rwandais oyo lelo baza kokomande armée na biso basego na bango ezali bacongolais barwandais bazali supérieur ya bacongolais na kati ya armée yango naye koyebisa bino lelo il y a des générales lelo il y a des colonels full bamajor basoda lokola boza kotambola na bwania te boza kotambola botosi peuple congolais te boza kobundela mboka wana te bolobaki bokokota armée ya Congo bokowa mpo na ekolo me tomoni mutu moko te oyo abimi alobi akowa mpo na ekolo soda ntango ye akoti ya armée mpo asala formation aza na besoin ya mwasi te aza na besoin ya mbongo te aza na besoin ya koservir mabele ya Congo oyo tolobaka roi mpo na ekolo lokola bino lokola boyebi règlement militaire te bozwi basi mpo na koluma bopesi bango valer me boboseli mabele ya Congo ezali problème te me boyebaka eloko bino oza kosala na armée na minute oyo boyebi bien opposition oyo ya mboka na biso baopoza na biso basoda boyebi yango baza kotambola likolo ya mabumu na bango eputa bino basoda kobanda na première classe kokóma na deuxième classe kokóma na limbusu moko ya caporal kokóma na sergent premier sergent to kokende ba sergent major boza na eloko moko ya kolia te boza kolala ndako moko famille mibale na kati ya ndako bana balaka na salon bapapa baza kodebrouille mpa bakolala me boza koyeba yango armée bakotaka armée okowa mpo na ekolo okowa mpo na Hippolyte Kanambe te oyo ati na babote ya bajardinier naza koyebisa bino basoda bolanda ngai na bokebi mpai bozali je suis formé je suis recruté na armée oyo ya biso ya ntango ya Zaïre na ntango ya phase nazalaki recruté na état major général na DDN oyo ngai natika famille na ngai naketi na kitona naketi na Bambanza Ngungu
na leki tina bakankokolo tina keni tina centre d'entraînement commando ntango bino boza koganga o biso toza basoda ya FARDC toza armée ya FARDC comment bino basoda ya armée ya FARDC bonimi Hippolyte Kanambe oyo azali na babota bajardin rwandais tuti lelo aye kokomande armée ya bino oyo ya bana mboka ya bakongolais mpe na armée na bino ya le général ya bajean oyo baza kokenge na ye na bana ya mura bana oyo ya biso ya lubumbashi baza na kati à part les étrangers là boza kosala eloko nini lelo baza kobomba ndeko na bino na nini aloba eloko moko boye boza ebele je connais bien beaucoup de général oyo lelo bazaki bato bamériteki pete ya généralité baleki même na centre supérieur te militaire basala même cours ya commandant ya kokomande opération te et chef état-major général ya armée basala yango te lokola mwana oyo Hippolyte Kanambe oyo aki na babote ya bajardinier comme Kabila père il est malhonnête apesa grade ya général yango moni ayebi biso système ya kopesa bato bagrade ya bacolonel sans formation bagénéral sans formation ya moni lelo Congo ekomi ekunde Congo ekomi ekunde mais ekunde Congo ekomi ekunde mais ekunde wana ekosila kala te to ekosila kala te na ye mingi mpona bisa bino bagénéral surtout général Etumba nayebi yo bien Etumba otravaki na état-major général ya DDM ozalaki lieutenant dans l'époque de Mobutu lelo batie yo mokonzi monene na barwandais boza konima lelo 12 millions de morts betumba bozaki balieutenant bamenace bino bapeuple congolais bacivile bafinga bino bafinga biso pourquoi tobomaki bacivile wana te parce que armée ezalaki ekunde te armée ezalaki ekunde te tozalaki na auditorat militaire oyo ebanda kokanga basoda soki obuki mibeko ya armée bakokanga yo lelo tokomi komona lelo armée eza na discipline te armée ezali ekunde ezali zamba bozali efute par le rwandais tuti bokodondwa mpai bozali bodondwa na bino mpai bozali bosala oyo bino bolingi kosala bosala boboma peuple congolais okola babomaka ngungi mpo minduki oyo bino bosomaki wana ntango bino bozali na armée este formation bapesaki bino règlement militaire minduki tozali na ntango ya Mobutu este minduki wana ezali mpona koboma peuple congolais minduki wana ezalaki baminduki oyo tozalaki baformation soki mopaya akoti biso na mboka esengeli totise force na biso ya kotate mopaya oyo azali voisin me lelo tomoni lelo tozali emilie un pays comme un petit pays lokola Rwanda un petit pays lokola Uganda lelo bakomi komanipule biso lelo babomi bandeko na biso balongwe na Kivu baye na Lubumba na Kananga central baza koboma baye na bazali babomi na Équateur babomi na Kini babomi eske bino bamilitaire bakongolais oyo boza kotia bafoto na Facebook boza kotala
ndenge na armée na bino eza na bratissage. So babi bratissage wana bakobala bino bobi terme na militaire mais bobi tina bratissage boyibi yango. Mais armée na bino lelo tokomona armée ekomi ekunde bino basoda wana bagénéral oyebaka yango. Mobutu a 32 ans de pouvoir parce qu'il est Mobutu azaki mwana mboka. Boyebi yango un jour quand Mobutu devait quitter le pouvoir, même les militaires sauf BSP oyo basuteni Mobutu, mais beaucoup de militaires bazaki na bolembi baboyaki même kosuteni Mobutu na minduki baboyaki même kobunda, mais azaki mwana mboka mpe baboyi kobunda bitumba, baboyi kozwa $100 mpo babunda. Boyebi yango mais bino bagénéral etumba, bino bagénéral tu wana oyo bosaki na ntango ya phase na force armée zaïrois, boyebi yango bien. Pays est occupé par les Rwandais tuti bagénéral wana bomona nga na mosika nga na kopandre bino bandeko na ngai ya bacombattant ya badiaspora tout na barésistance tout bana poto na basi oyo balenda oyo bakobunda bitumba bakozala somo ya kopandre bino te. Me bandeko na biso baza na Congo oyo baza kobunda lelo mpona mabele bakopandre bino mawa ekoleka te koluta te. Vous les général oyo bozali bana mboka boza koteka mabele ya Congo. Est-ce barwandais baza combien na kati ya Congo wana? Barwandais tuti wana baza combien na armée na biso ya FARDC? Mpona nini mabumu oyo bokolia boyeba yango? Mobutu azali mwana mboka abomaki 12 000 de mort te. Mobutu abomi ba jeune garçon te. Mobutu azali soki yo otelemi pouvoir na ye mpo osasine ye nde okomona Mobutu nde akosala mabe. Me tomoni lelo na gouvernement barwandais tuti batilize bakanyama batilize kaka basoda na biso lelo bango nde baza kobomaka bandeko oyo ya bacongolais. Ennemi ya congolais ezaka ya congolais. Rwandais tuti Hippolyte Kanama ili babota jardin aza kotilize kaka basoda na biso ya bana mboka ya koboma bandeko na biso na Kasai central ya Kananga. Toujours les Rwandais, pas des Congolais. Donc, il y a UDPS. Bateau, va dire premier vice, premier ministre, Lelo. Donc, il y a Moussouana, c'est Soulard en Belgique. Baye ko chayewana, Moussou baye ko chayewana. Ozo omona ni ba Rwandais baza osakana biso. Ba Rwandais ni baza osakana biso ba peuple congolais na mbongo na biso moko propre, na richesse zo propre. Baza osakana bino. Basoda naza kobila bino bamilitaire basoda bazangi grade banda na caporal basergent tu wana oyo boza kolala bakankokolo bakalufungu na bakantiati na bafamille na bino nyonso place ya kolala ezali te boza kolala soko 3 famille ere yango oyo toza kopesa bino na bokebi bino basoda tokopesa bino bokebi ere yango oyo bosala quelque chose ya kobalwa minduki na bino vers barwandais tuti mais soki bino bosali eloko oyo te bozwa histoire ya Mobutu bozongisa yango. Ya les soldats oyo bana kosala mabe na kini ya komenase bato bakartier batiaki bango pine bongo siko bino kutu bakozala mawa na bino te. Mawa ekoleka te ekoluta te eloko na kosa bino basoda arme soki okoti yango oya mpona ekolo nabengaki le vice
c'est un type aussi cordé du rouge c'est un policier ce qu'on m'a dit wapi même moi Kanyama je connais pas dans l'armée congolaise même armée au bisogi na ngona fa na tango Mobutu na deuxième république na yebi Kanyama te na yebi les fils te na yebi bango te parce que na lia wa nazala ba masuwa na ngai ndenge longo bani même na poto mina kidi ba yebi ngai kana ko bete histoire je connais Général Tumba l'état-major général à Dede dans l'époque des lieutenants c'était Foursard oyo azali mutu moko banaka mais bandako wana bato Mobutu bayeli bagré bapalais mais jour epake kweki Sokoto ekomaki bololo devant peuple congolais ya bacivile bakomaki ya kobombana mais lokola bayali bato basaki badega te ya bakartier na bango mpe babombaki bango na bafamille na bango mais bino bokokende wapi boza komona kombata aza na poto résistance eza na poto partout bokokende wapi banyangala kata ya basoda bamumbafu bafaux commando bafaux soda bazoba surtout yo lieutenant Bouchir oyebi ngai bien na kachachi ntango tonga tosala coup d'état tosasine Mobutu oyebi yango yo ni moto aki na dossier na ngai na kati ya kachachi wana ntango Mobutu azalaki na Nice azalaki na réunion na Paris azalaki na ndeko na Nice ifala zonga Mobutu azongaki te bosali bakete kokangaki biso oyebi yango ni bosambisaki biso ndenge bolingi boboma biso mpo toyi contre Mobutu kosala coup d'état Bouchir oyebi yango bien dans l'époque tie lieutenant ya bureau de na Kanchachi oyebi yango oyebi iso wana bien oyo babukaki boloko ya Kanchachi première fois babuka boloko ya Kanchachi ya deuxième cité c'est moi Thierry le commando avec pauvre Tobe de Kunda avec Kouchou Monga Liaou na ngai totanga bagénéral nyonso oyo na complicité te mais tokasali mosala oyo ya kikomando koma bino bovandaka ta mboka wana Mobutu ayiki kutu mwana mboka tokutobete coup d'état na bino bovanda motu azali étranger Hippolyte Kanambe oyo na baboto bajardinier komanda oyo ya bana moko na Kachachi c'est congolais azali motu oyo asali na ntango Mobutu mpe azali motu asali na présence na Kanchachi mais lelo andimi na ye kotravaille na Kanambe kozwa teni ya bana mura oyo ya bacongolais ya kopesa barwandais bakenda na bamarshe babomaka bato boza komona yango pourkui bosali na ntango Mobutu te ifale bosala yango mais bosali yango te mpo na nini lelo bonimi pays ekoma occupé par les rwandais tuti Bouchir nayebisi yo yebaka vi na yo oyebi nga bien leta Bouchir ntango bosaki baplan na bino ntango nakimaki na Angola ndenge Mobutu atindaki bamajor Jean-Jacques ya présence balinganga ntina Angola bakoka ngai te boyebi ngai bien na kota Congo boyebi ngai le commando eloko ngai nasala na kati ya Congo boyebi yango nazalaki na bamoyen oyo leta bana kopesa ngai na bandako ntina makampagne nayaki bien ntina bagombe mais etaki moto akosala malamu te na balobelaki ye boyebi yango na kati ya Kanchachi wana na puka boloko ezala garde koka Mobutu ezala bata biro te ezala sarma ezala seneri ezala esni senes bayebi ngai eloko wana nasalaki oyo Mobutu aleli mai na miso to récupéré peti wana zonga ou tosasine physique natabusaki bino rompwe na kati ya lisasa ya boyebi yango nabeta un mois na kati ya kini bozoluka bozonga te nakenda mpe braza nazonga kini papa nake Angola bozwi futi na retard bolandanga na nzela Angola bosangana basavibi kuna boye na makele biso mpo bosasine nga retard sina komana na Rwanda mpe meme na kati ya Angola bayebaki
na Edouard Dos Santos boyebi yango bien mutu aprotegeaki nga na kati ya Angola eza Edouard Dos Santos mpe nasala bagrand badega na Angola meme Edouard Dos Santos ayebi yango mais eloko nakopesa bino lelo bino basoda wana apesi bino référence mpona biso bino bato bosali na ntango ya Mobutu na ntango ya phase napesi bino référence Thierry aza nani natika babie nyonso borekipera nyonso biloko nyonso ya ndako baminduki borekipera boyebi yango mais lelo mutu moko ene baboto bajardinier kaka bino bato osali na Mobutu lelo basoda oyo ya piko oyo kosala baformation ya baisrael partout mais lelo bokomi kofukama genou epai ya mwana ndeke Hippolyte Kanamba ne baboto bajardinier mais nasepelaka mingi na esprit na ngai ya kikomando oyo ngai nayekoli na bamisa na ngai makambo mongo lisasi na promotion na ngai bangoma bapelege babitudi soki eki promotion wana toyoki na kata kini toza na arme wana tofandaka kuna na nzala wana ndeboyoki ndenge na bakimuta ndese bakufa ndekoki baministre oyo tu toboni koleka bango fiske bato kopeta bango masasi na ntongo bulo mili na pokwa tobandi opération oyebi yango bia ngai na moto akosaka na ngai te oyebi ngai na kisasa ngai moto akosaka na ngai te naki nyama metumba nazaki komando ya balabala te boyebi yango bien nayaki komando oyo ya kokanga moto na balabala te boyebi yango lelo soki boboni koloba lelo naye mpo nayebisa bato mosusu lelo boyeba yango lelo omoi na ntango ya Mobutu soki bino mokokize honore Ngwanda abomaka bato nga na koseka bino même chose Colonel Bolozi Bundu Tanikwa chef GD dans l'époque wana les gens ils parlent Bolozi abomaka bato Bolozi abomaka bato Bolozi abomaki nani Bolozi aza na Belgique afandi te mutu moko Mobutu aboma mutu nako mutu moko Mobutu aboma bato te bango baza na Bolozi afandaka na Belgique sepe eza na mopanzi na Hollande mpona bakanga ye te wana nyonso ezali bato basala na Mobutu oyo lelo basoki kosala Hippolyte Kanambe bakomi koya na biloko ya lokuta ya kokosa honore Ngwanda boma bato tout ça bona boye mais honore Ngwanda na Mobutu na Bolozi nde mutu oyo azalaki na bafonction minene na l'époque wana pourquoi Bolozi avandi na Belgique bakanga ye te parce que tous les bato nyonso ya Mobutu oyo bakimaki na ntango baméritain basali complice ya kotake Congo bino oyebaka te Congo ezali grande puissance Zaire ezali grande puissance dans l'époque bomoni bapays bataka yango te Angola azalaki na kati Burundi azalaki Rwanda azalaki Uganda azalaki Tanzanie tous les pays frontières wana tout nde bazali complice oyo bakotela mindele mpo babenga na Mobutu bomonaki yango te estce bomoni na stade wana te bomonaki bilongo oyo eyaki koprete ntango Kabila père malhonnête oyo atrahi mabele ya Congo lelo pays atiki biso na 12 000 morts bomonaki na stade de Kamanyola te stade de Kamanyola nga na kobenga ngo stade de martyr te eza martyr te eza stade de Kamanyola bomonaki combien ya baprésident bayaki kuna congolais fongola miso soki boza na kidiba ya kolanda bapolisier ya mabumbu okosala eloko moko te bato baza komilie honore Ngwanda le grand père oyo atelemisi masolo mpona komba ezali bato ya Hippolyte Kanambe
il y a des généraux moussousou oyo kutu bayi bagénéral te bazalaki basoda balieutenant bacaporal baye kopesa ngo bagrade wana moto ya mobutu moko azalaki namona te moi je suis na armée wana nasala soki jeune garçon alambi masanga afingi mobutu okende bomai bomonaki na ntango mobutu babomaki bakuluna bomona na ntango mobutu akoboma bagene bomonaka yango parce que il y a beaucoup de gens oyo babotami etake mobutu azali babotami na ntango mobutu bazali na ba 2 ans 3 ans 4 ans mwana oyo Hippolyte Kanambe asali soki 20 ans na pouvoir mwana wana botamaki na ntango mobutu ayibaki eloko moko te bakoya kosala mensonge ya lokuta ya koparle n'importe quoi. Moi je travaille avec Mobutu ngai le commando na sana service ya renseignement na komaki contre Mobutu mpona koboma bato te na kota contre Mobutu parce que économie na biso ekomaki mobulu mbongo eza komona te mpe bakomi kosouffrir yango wana nga le commando nakomaki contre Mobutu natalisaki binduki vers ye mpona kosala coup d'état babushir bayebi yango même papa nanga Honoré Ngwanda ayebi histoire ya 3 commando nakoba lelo même papa Honoré Ngwanda ayebi yango histoire ya 3 commandos se évadé dans les deuxième cité de Oya na Mongaliema na Kanchachi na Saini Bulu tobima so sauf bafungula boloko bamona mbanga doki 3 commandos donc bapalangana donc bamona te ni garde na kosola te ni moto amona te tobimaka na porte wana oyo ya Kanchachi. Il y a des gens oyo bayebi me bana basoda na bana Kanchachi na bana zone tout na bana Gitambo bayebi Thierry le commando eleki bayebi ngai bien na Kisasa ngai le commando nazali commando oyo lelo namona pays na ngai ezali occupé par les Rwandais tuti toza komona bino bagénéral moko ya banyanga na kata bagénéral ya mombafu bakangi bino en otage et pourtant so totali na armée ya FARDC ozali ebele koleka barwandais tuti baougandais bapays moko bapays pauvre bapays oyo baza eloko moko te bapays ya nzala mais lelo oretrouve soda na kati ya kongo aya na eloko ya kolia te mais eloko na biso bino lelo bonana na bokebi nga nazali moto oyo nakoyebisa bandeko mosusu koza na kati ya Danemark navandaka na mboka oyo me bao baza kosala complice ya kosola bato ya Moïse Katumbi ya kopesa baplan na ngai na kati ya Danemark boyeba yango bien ngai naza moto oyo nakoni na renseignement nazali moto oyo nali bien formé na armée natambu na armée ya tro nabundi mpe bituma ebele na moba 1 na moba 2 tobundi bituma tina bashaba naza na besoin to oyo opesi renseignement o commando aza ya place tel ngai nakokufa na liwa poison te nakokufa na liwa monduki te ngai loba nzambe abenga na maladi mpo nga lelo mpona kufa natiaka mabolo na se nzambe wana abatela ngai namona libération ya Congo napesa formation militaire na mboka na ngai mpona kotake Rwanda na Uganda fo totake mboka wana tokanga yango na maboko susi na ngai ezali ndenge wana nakolakisa bokasi na ngai nazali résistant na travail na bacombattant me na baservice oyo ya bulumbu nayebi yango bana bomwana je suis formé na renseignement epai ya vie na ngai
général Bolozi Boudou Taniko oyo azali na chef GD na dessert nakoyebisa bato oyo baza na demiade banyangala kato bozo na demiade bola na ngala bokebi biro wana ezaka GD ti ekoma na sarma général bosange mayele ezali biro wana biso nde tosala place wana soki botuni bato ya dessert boyebi explication ya dessert bato ya recherche boyebi yango wana ezalaki dans l'époque capitaine Laba oyo Kabila père bake kosasine na kitona bake kozwa na hélicoptère dans l'époque bato oyo totravaille na bango capitaine Laba c'est un grand commando breveté na d'entraînement commando après ndeko mosusu azalaki major Malutama c'est ranger lokola bapika azali moto ya bazaire baboma ye na moba 1 na Kabila père baboma ye baleva ye baboma ye famille lo wana moto akosunga bango azali te yango wana moni maseki na komba fo botika maseki na kati ya komba ntango yo koti komba olobi ozali combattant ozali résistant bunda na bosolo mpona mabele na yo kobunda te mpo bundela Moïse Katumbi kobunda te mpo bundela Félix Tshisekedi moi leka fina ngai oyo naza ibu nazali ngwandiste nazali place wana te parce que ngwanda abundaka bituma bosolo soki ngwanda azalaki mutu alingi kobunda bituma te akozonga na Congo bakopesa fonction nde tomoni bamalonete oyo bagénéral Baramoto bango na bazonga na Kisasa te tomona bango ese bomoni Bolozi Boudou Taniko Bolozi général Bolozi azongi na Kisasa bosi bomoni ye yango wana aza koloba meki fois bino basoda bona na ngai na bokebi peuple congolais naza koyebisa bino clair na minute oyo toyebi tokolibere Congo Congo ekolunga na occupation bobanga eloko moko te Congo ekolunga na occupation par les Rwandais tuti mais boidentifier tous les soldats banana première classe parce que deuxième classe aza na formation na centre boyeba ete banana première classe ti kokende officier supérieur subalterne ere yango oyo ya koidentifie mutu moko na kati ya cité na kati ya camp militaire bamama na bango te toza na besoin ya bana na bango na basi na bango bakovivre sur na mabele ya Congo te parce que batrahi mabele ya Congo ezala bana na bango ezala basi na bango bazali bato oyo soki bakoluma bango balumi bango réglementaire soki bakokufa na koluma oyo basi bagénéral wana na ya basoda soki bakoluma bango na bacivile réglementaire bakokufa na liwa ya koluma balumi bango oyo ya kopandre tokopandre oyo bakoleka na champ de tir tokotala bango na yeton tokotia bango kola basible tokosible bango tokopeta bango masasi mawa ekoleka te naza kobisa bino bozali bakamarade na bafacebook toza kosolola eza kotina bino bamessage mais lokola bozali matoi mangongi boza kotosa peuple congolais te bozali matoi mangongi ya koboma peuple congolais ya kopie peuple congolais bozwi recherche na biso
ekomi na maboko ya Rwanda na Uganda. Boyebaka bien jour wana tokolibere mboka. Ngai naza en civil, omoni tina na ti en civil jour wana nakozala tout à Sokoto. Bino boboka Sokoto me bokokima boboka basokoto na bino wana. Biso sikoyo nde bakombata na baresistant nde tokolata sikoyo Sokoto na bato mapinga ya face nde tokolata Sokoto tokomi kofunga bino. Sokoto kokoma bino bolole. Sokoto kokoma ngai. Sokoto kokoma olingo lie eloko me omoni fufu eza kokenda mongongo te mingi. Sokoto kokomela bino bololo. Tokopare bino réglementaire. Botala nga na bokebi. Bino wati bino bozala demiere tokobanga bino na demiere. Ngai na kolobanga bino. Soko na bilobi na tongo na kota na kata kina kokota yango. Pe na kobima. Nayebi Kisasa na maboko na ngai. Nord, sud, est, ouest. Na boussole. Nayebi nini na kokota. Même na fleuve Congo wana. Nayebi pa nini na kokota. Pa nini na kobima. Nayebi yango. Mais vous les Rwandais. Oyo lelo. Na Hippolyte Kalina wele bote ba jardinier. Okasi Congo wana eza mboka na bino ba mercenaires bokoti. Mais jour bolo bokota na kata mboka wana. Jour to libérer mboka wana. Na asir na bino ba soda ya bana mboka ba général. Na ba soda. Na bino ba Rwandais. Na ba ministre. Na asir mai wana ya Brazzaville po bokata yango. Bokata yango na nage. Mai wana komela bino. Tokota ndenge bokata yango. Na mabe obino osala na Congo wana ya koteka mboka na occupation rwandais. Eloko na busa bino basoda ya po totiki bino ta mingi. Tokoteli makambo politique ya mboka. Nyangala kata boso ya général. Boza kokomela ngai yo soda kotaka politique te. Boza koyeba te pays na bino ba rwandais. Armée na bino ezali armée filtrée par les rwandais tuti. Boyebaka yango. Na kopesa mbote mingi na ba résistant na ba ndeko oyo ba combattant tobuni bitumba mais ya IDPS te. Na kopesa ba combattant oyo babuni bitumba bazi bata IDPS te. Boyeba ngo ba ndeko bo travailler belé parce que musu ba ko ba valeur ya combattre. Tant biso kontaki na armée to banaki na minduki te. To banaki na règlement militaire. Yamoni combat lelo oyo biso to bandaki na bino. Etake ba mapinga, etake ba soda. Tomoni bo travail kitoko na combat oyo lelo. Ndeni etumba elongo bani ya kokoma na Congo. Ezate ba politicien nyonso wana. Même pauvre auto kokufa. C'était malhonnête. C'était un pion. Compagnie qui tourne à malfaiteur. Papa Etienne Tshisekedi. Il a trahi ma belle à Congo. Venture à ça qui n'attend Mobutu, c'est normal. Mobutu a dit mon amboka. Kabomaka batute. Moutou na moutou aïe banega ko débriller. Mais quand il y a une grosse association avec les Rwandais touti. Bandeko. Bona nangana bokebi. Via auto kufa. Via Etienne Tshisekedi a signé accord na bato yo. Ya parti ya Robert. Boyebi yango bien. El de Goma a signé bakor. Bakor tili tapi na Rwanda. Toza la bokebi. Toza na esengo ya Congo. Tozali papa bo moko. Mama bo moko. Ekolo bo moko. Tala Rwandais oyo lelo aye. Akomi kokabola biso nini. Po vie na biso Etienne Tshisekedi. Alaki vie akomaki malhonnête. Ya konima batu wana ya kokopere na bango amemi batu na dialogue lelo esuki wapi lelo dialogue oyo bino olobaki esuki wapi lelo dialogue esuki wapi
on a confié. Même le groupe de Félix, tout il fallait bouder dialogue. What? Na balabala. Bana bato bakufi lokola ekunde. Bana bale masasi na batolo. Bana bakufi ya ndenge na ndenge bana kala na mitalaka vraiment baforce tozalaki nango nayebi ntina nga na mikomaki résistante nayebi ntina na koti na miloko ifale nakendaka ntina nazongaka mpona bana kosala ta opération malili ya kolimine bakimbuta ya kolimine bagénéral tu etumba na kokenda mituko na nga bi nakomi kotekela bango na koti na kiti na bango na bani kosasine bango bato liboso kosasi na kongo wana tobanana na bandeko na biso bakongolais barwande baza mingi na mboka na biso te kaka bandeko na biso bakongolais kaka oyo ya bopozan na oyo baya baministre badepute bango nde baza kotrahi mabele ya kongo mpona mabumu na bango bango nde fotona koboma nano bango tobandi kopeta bango masasi na bamizize nyonso wana tu tobandi kopeta bango masasi tokomona barwandais bakomona protection eza na kati ya kongo te bakoboboma ndeko na bango bongo biso kobombana wapi nzungu esengi mpe eza na lifinuku nango te me so bandi koboma nde bandeko na bango pai lifulu batiaka na nzungu babomi bango okomona mpe rwandais bakokima te me toza kosala yango te mpona nini bandeko na biso baza mabomu bino bagénéral wana komona bino wana boza kotuta batolo okotika bandako na bino wana basi na bino bakoluma bango réglementaire bamisusu nasi bapundu wana tokopasola ngo na poignard tokopasola babundu wana na poignard parce que babundu wana eza koservir occupation otango okobima na mwasi na ndako apesi yo nzoto na bambongo wana bia bilengi wana ovandi na ndako bia naza na mbongo na ngai bilengi mwasi akopesa ngai bilengi wana ekosila kala te ekosila kala te tokorespecte bamama oyo baza kobunda mabele bamama baza na kongo bamama wana poto oyo babotaki biso balumaki babotaki biso lelo mpo tobota maboye nde tokorespecte bango yo soki ozali mama soki ozali adero ya komba obandi buzoba na yo tokotelemela yo arme ezalaka arme ya discipline me soki oye na impoli na kati ya komba na résistance tokotelemela yo bobenga ngai awa bongo so totie papa honore ngwanda totia na moïse katumbi oyo azali zambien oyo abomi bato ya mokongo bila abomi bato tu babomi bana babomi bato botala éducation lelo koma na kisasa mwana duza komosala kini babatiza papa na ye et c'est dans l'époque de Mobutu la mboka bena kocircule eza courage na yo kokozwa mbongo boyebi yango mawa ekoleka te ekoluta te surtout bino basoda nazwi temps oyo ya kotia bino ya parade mpo napesa bino causerie morale ntango yo otemi liboso ya drapeau oza koyeba hymne national wana oyo bino oyebaka likolo ya drapeau esengeli fo orespecte peuple congolais esengeli orespecte mibeko ya mboka siko bino boza koyeba hymne national wana boza koyemba nango Hippolyte Kanambe oyo ayaki na babote bajardinier oyo azali rwandais bokomi oyembela ye hymne national na bino boyembaka lelo debu soki congolais yango lelo ekomi ya koboma bapeuple congolais yango wana le général bolanda ngai na bokebi mpai bozali so oyo bayebi ngai te boyaki na oyo barekedi bino lelo
soki boyebaka Thierry le commando te botuna bato ngai na sena bango formation botuna bato oyo ngai na travail na bango commandant de compagnie nango amema ngai lieutenant de l'époque Ochudi Wandolela azaki motetela commandant de compagnie na ngai oyo amema biso ti kolongwa ti na base ye kuna na Kitona azaki vrai diamber commandant na ngai Ochudi lieutenant azaki bien formé omoni ozala commandant moko boye omona ale diamber mais c'est un lieutenant balo grand courageux mpo basoda na ye azaki aimé epai na biso tolingaki mingi totalaki diambala te totalaki sikoyo azalaki bien formé aza kopesa mpe mitindo ekwei mpe baoki mitindo ekwei mais azalaki diamber nayebaka souvent nde tolingwaki na Kitona toye transit na kankokolo toketi na mbandaka 1 tofandaka bana na mbandaka 2 dans l'époque ezalaki mpe jour yango fete le 30 juin gouverneur la ville asoli na lieutenant Ochudi Wandolela toke kodefile mais tala toki bajeune tala bamomi nde baolela biso na katambana bajeune sikoyo bien équipé nzoto evanda bapetite balela biso amarke wana bisoki basoda lelo basoda baza kobina basoda ya nzala soda azangi na mobili soda azangi na frigo ya kolia frigo na ndako azangi yango bafaux soda basoda ya nzala barwande baza koluma bino na moruti na bino nde oboka basoda banyangala kati ya basoda bambafu bakopani kitungama mafiose bafaux soda fomona lete na biso Ochudi fomona mbinga mobali ya ndenge wana ntango tosisika defile bopoya bino mutu moko otika na cité te nda bapetite mosusu balelaki biso me okende wapi tozonga ti na direct na kangufu nasi basoda mosusu bayebi batotoki na bango bayebi kangufu na kati ya na mbandaka tozongola ti kozwa bato ti kokende ti businga ti kotakoli oza wana tomona lelo basoda ya pamba ya banyangala kati ya basoda mbafu bozela pepe congolais azali wana akosila bino kala te petit Félix ndenge ozali wana yebaka eloko tokoyebisa yo petit linga obunda na bosolo kokota na circuit ya pauvre père te mpo olia okoma milliardaire soki okoma milliardaire lobi na ntongo petit tokoelimino physique parce que opération tobandi mikolo oyo tozala mawa te mawa ekoleka te po soki tozwi mawa wana tolatisi yango na motema maseki ekoya botika babiloko na bino ya idps biloko ya Moïse Katumbi ya kofinga pareko ya kofinga papa Honoré Ngwanda mpo ngai papa wana nazala bokebe koyesa bandeko ebele résistance ebandaki lelo te ntango résistance ebanda na London na banda kolanda yango mingi na kati ya bainternet ntango wana tozala baipad te bamobilo ezalaki te fo ozala na internet na kati ya ndako no ya ligne oza na ngungulu ya internet na yo ya kolanda résistance nakobisa bino lelo clairement bandeko tumoka na monde mutu moko ya bobutu oyo asala mabe te bamema ye na tribunal international na Hollande azali te oyo aboma peuple congolais azali te oyo asala massacre azali te boyebi yango bien mais eza des gens de jaloux oyo papa Honoré Ngwanda
samuko aza kobunda bituma ya solo atelemisi bato na poto na résistance na biso na bokebi soki boyebaka te ngai nde nali awa nazali moto ya pareko te me makambo nyonso ya pareko nazali kolanda yango na bokebi 100% ya pareko ya papa Honoré Ngwanda azali mosala elongo bani meme ngai moko Thierry le commando je suis militaire na moko wana vana na Danemark mpona kota résistance ntango wana kombata azali na poto te ezali résistance oyo ebana na London bandeko balibita na baradio oyo toza kolanda yango ntongo pokwa wana mobile na internet ezalaki te fo ozala na internet na kati ya ndako na yo tozalaki mpe seri wana meme oza na nini oza na biloko na nyonso internet wana tozalaki na ba internet ya kunki na ndako na oyo tokolanda biloko wana yana biso bandeko ya idps bandeko ya Moïse Katumbi botika koya na masonge Moïse Katumbi c'est un criminel azali mutu toko kopandre ye tozali mutu toko kotia na champ de tir tofusile ye mais heureusement papa Etienne Tshisekedi akufaki mais nzambe ye mo ayebi kana ye soko azali vivant tokolibere Congo tongai topandre ye ndenge azali wana parce atrahi mabele ya Congo Ngwanda atrahi mabele ya Congo te boyebi dans l'époque ntango papa Honoré Ngwanda aza kobisa bino moi j'étais en Suisse je konaki na suite na London alobi mutu aza koya Laurent Kabila aza koya na barwandais na nsima mokongo na ye lokola bino bakongole bozalaka bato moko bozalaka bato ya sentiment bondimaki maloba wana ya Laurent Kabila me ntango ya ye ayeki na barwandais na nsima mokongo ayeki na bango me ere yango oyo bosala kofungola misu na bino kofungola bongo parce que congolais mabe na biso bakongolais toyebaka lobi na ntongo te mabe na biso kozwi mbongo lelo na ntongo okomi no kotya batapage na mbongo na ngai me oza koyeba te futur ekosukela ndenge nini ozwi mbongo lelo aloboli kofinga bato ayengela azala mbongo me lobi na ntongo 2 mois 3 mois okomi pauvre eloko na bi mingi yango le bakongolais moi naza na expérience nakotaki armée nayeli jeune naza bandeko na ngai baninga na ngai meme ndeko na ngai roy oyo aza na kati ya Grèce nasikala te akoya na Panama akoya vacance tokutani mpo ya aza motu oyo aza résident kuna asalaka na ye me akoyakala te na Panama tokokutana na ye bayebi nga le commando il est qui bapeti na roy bayebi makambo oyo ngai asala na Congo oyo nakomi contre Mobutu azali famille ya nzoko munene Général Bumba petit roy babato tovanda bango na kati ya quartier tokoni na bango na bagrand frère na ye me babato oyo badi na moyen sere akendaka mikili kwenda vutuka me tomonaki te babanda komaltraite bato na quartier mpo bazali famille Général Bumba tomonaka yango te nde tokomi komona lelo na kati ya Congo wana bayebi nga bien c'est qui Thierry le commando na kati ya Kisasa bayebi yango nayaki moto oyo natikeli famille na ngai nayaki bien na mboka me nayaki contre Mobutu na milite oyo congolais tout botika makambo ya mbongo botika makambo ya corruption tobunda bituma ndenge elongo bani Moïse il est Zambé Jif est-ce que
papa Honoré Ngwanda, ce qui était père de résistance, ce qui était papa Ouada de l'autre batté, et politique à même Rwandais, même pauvreté de Tshisekedi, à l'oba yangote, et politique à Nambasa Rwandais, à l'oba yangote, même moi n'est pas ça pour le bangote, l'opposant tout pour le bangote, tout le monde bangote de l'eau, donc on a un dialogue suivi, wapi, dialogue et même sur le logo nini, dialogue et même sur le logo, mort de mort, n'akatamboka wana. Mais, Konde, yokanga bien États-Unis, Konde, makele oloko chawana, ya ofinga, bamagali, bato bake okale loko wana, oya Félix Tshisekedi, obedi bango baza assassin, bato Honoré Ngwanda, petit frère, Konde. Omoni kozali wana, ozali mutu akokelela. Parce que soki ozali na mutu akokelela te lelo, okolela Moïse Katumbi te. Yo zo okanga ona en États-Unis pays à loi. Mais États-Unis c'est pays de criminels. Bah, criminels aux États-Unis, banani au babomi Congo, banani au babomi monde entier mobimba babomi Kadhafi. C'est les Américains. C'est un pays pauvre. Bangonne le babomi même au bout tout le lot, bateau a continué révolution mon qu'on a dit sur Clinton. Il est qui? Il est américain. Il y en a ici yo. Keba na yo nyangala kata yo. Faux pasteur. Naza ko biso tongo poko da biso lelo. Oya ko benga batu bazali bato ba beti batu batu ya pareko tout ça badi badini ba criminel. Yo ni mozali wana po yo yebana. Nana yebaki yo. Même les kazi même na ko na yebaki yo. Nana yebi yo. Yo moto ozala mosika soki kote ni ozali wana nanga ochoka na Europe. Nana ngo ochoka na Europe. Parce qu'en Europe tout ça sont 30 pays sur 40 et quelques pays au tambola. Yo so au Canada de OK Canada États-Unis Canada au Europe yo. Tala nyanga la kata moto yo. Soki yo konde mécanicien moko boye nyanga la kata mumbafu moko boye ozo ko choma kele ko finga batu. Yo loko tala zoboyo. Yo nakobiso konde. Yo nous a dit wana camarade na yo alobaka maman aboti yo. Boza maman aboti yo, camarade boza même âge o alobaka maman na yo. Il fallait otala dossier oyo non na camarade na yo aza koluma maman non États-Unis. Yo zo kotala dossier ya bato yo oyo baza kobunda bitumba po balibere mabele ya Congo eza na occupation par les Rwandais tuti na mutu oyo Moïse Katumbi assassin. Mais Nabia, Félix a congolais. Félix a travaillé bien. Nakata Congo, a bien na Hippolyte Kanambe. Batu ba go soutenir Félix Tshisekedi parce qu'il y a mon mboka. Mais bon Moïse Katumbi, nana wa go soutenir, il pas yo go soutenir Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a mon mboka te. Moïse Katumbi c'est Zambé juif. Ngwanda zali mwana mboka 100% lokola Félix Tshisekedi. Asa mwana mboka. Soki Félix Tshisekedi azali wana to finga ye, to beta ye. Mais il est congolais de 100%. Mais yo zo ko soutenir nani? O soutenir muto yo azali Zambien juif. O lelo aza na souci ya Congo te. O tane na biso lelo. Tika makambo ya Congo na ba Congolais. Soki ozali 50 kanga munoko po ozali yo nyanga la kata mbafu. Tawuli petu mo konde ya. Soko ozali pembeni mo fingi batu na ngana triangle na gorge. Triangle masase pe na bare wa malamo na kosa la prison. Obinga mutu wa konde yo. Ngana obeto makofi te. Yo mutu mo na kotuka. Pa
seconde ta ta seconde bu na longola pemba mala moko kei pona yekolaki wana mosala me mbala suka ya kofinga bato yo papa na yo esayeba papa na yo atanga koleka nore ngwanda ese nongo ngwanda yaki camarade ya papa na yo même camarade aki camarade na ngai ese papa no na kongo na yebi ye tala niyanga na kati oyo soki ozalaka soki rwandais congolais soki yo konde soki oza rwandais congolais na pembe yo si pembe wana na kobanga pembe na oza nango wana pembe oza nango wana na kobanga yo na yebako na kongo niangala kata moko boye oya kokota komba obandi kosala babandi video lokola koteki paster na yo ozali paster konde ya 666 so de diable bozali ndenge moko na bapaster oyo bademo ya badiable bakobebisa kongo mbala suka mpe mbala yambo oya kofinga bato ofinga résistance ofinga bato yo anani yo oza nani Moïse Katumbi akotikela kokoma président na kongo te nayebi so lelo te ngwanda azali mwana mboka aza congolais félix Tshisekedi azali mwana mboka aza congolais me tokotelemela ye mpo na nini aza kotosa mibeko ya mboka te bango baza kotambola elongo moko na Hippolyte Kanambe étranger tokotelemela ye mais so tolandi biographie na ye azali 100% congolais ezokola Moïse te Katumbi il est zambien jif kanga munoko mpo oza na États-Unis zoba moko boniangala kata mbafu zoba oza kokata soni te moto ya nzala moto ya pasi tetima souffrance eleki na États-Unis yango wana sikoyo oza kokoka vi na États-Unis te oza kolanda Moïse Katumbi il y a des Congolais na États-Unis wana baza kosala na bango baza kovivre vie ya meilleure bakolanda Moïse Katumbi te il y a des gens dans les États-Unis wana bazali bien baza kosala misala bango na Moïse Katumbi te baza kosala misala na bango mpo balesa bafamile na Afrique ye wana yebi si yo petit frère keba na yo na faux journaliste na yo oyo bozalaka ne pembini wana ya nyangala kata mongala wana kola lizoba bokasa kola Congo ezali ekunde aleso tolibere Congo alelobi na ntongo Moïse akomi président boza koreve Congo wana Moïse akotikala koma président te eloko na bielo ko wana makele na bino fo botika yango bandeko nyonso oyo bozali na kati Europe bino bato ya UDPS naza kopesa bino na bokengi bolanda ngai ntango toboyaki dialogue eke na biso wapi bokomi oyo na poto osala su réunion bosala réunion ndenge lelo bokomi koloba nini ozala beso bokutana na VH bokutana ve honore ngwanda bino bato ya UDPS ntango vie aza kopesa bino ya bino dialogue ezali mabe bakombata ya poto barésistant babino dialogue wana ezali fo masolo tobenga na Hippolyte Kanambe na Mouvement populaire lelo tosuki wapi lelo bosuki wapi bokangi awa Félix premier ministre akangi ebembe ya papa Etienne Tshisekedi bapesi premier ministre te ebembe lelo ya na cimetière petit frère akomi kotambola tambola partout na critique na biso bonéglige ebembe ya papa Etienne Tshisekedi toloba te lelo soki Mouvement populaire papa wana bibisaki loba moko ya bino bana nyonso kobima Mouvement populaire Moïse akosi ye carte jaune carte rouge bino bosi bomona na politiki carte jaune na carte rouge ezala bomona yango te boza komona yango lelo tosuki wa pichu mayele
ye na bokebi na ebisa yo. Petit frère, nga ninga anga bato na ninga yo. Soko moni ozala kan ya Félix Tshisekedi ya IDPS, oyaka pa biso tozali te. Parce que biso tozali wana ezala pareko pa ya papa Honoré Ngwanda Zamuko. Toza kobunda mabele ya Congo ezali occupé. Omona pa iboko te papa Honoré Ngwanda biono ngana koma président de la République, ngana okele élection na Hippolyte Kanambe, omona yango te parce que ayebi pays est occupé par les Rwandais bakendango na élection te. Boyebi yango bien. Petit Pichu Mayele, petit pai biso tozali kosala makambo na biso ya résistance na bandeko mosusu bai bakombata baye na résistance tokobunda bitumba toningisi yo na ka na biso su te lokola yo moko oponaki nzela na yo ya IDPS bamoni yo mpe na réunion ya IDPS okei otomoli maboko mibale victoire zonga na ka wana nayebi so clé na bokebi petit oza petit na lingaka yo soko moni toza kosala grand mama na marche grande réunion Pichu Mayele oya na yo place wana te soko ye place wana petit frère oyoka soni tokobeta yo te me okomona drapeau ndenge tokokuma yo na ndenge vraimen ya kisoda ti tokobimiso na kan ya bato babunda bitumba ya bosolo ngai naza kobunda mpo na motu te nakobunda mabele so bokoleka bokofinga ngai nazali mongwandiste bokofinga ngai na moto apareko bokofinga na bino naza kuna te parceke apareko lelo nde moto esali mpo résistance eza na Europe ye nde motu adenonse makambo ya mabe ya kotalisa bino Hippolyte Kanambe azali rwandais motu moko akodute te un vrai combattant oyo ya Europe oyo azali combattant ya IDPS te oyebi yango ntango combattant aza kosala marche na France tozalaki mpe na bato ya pareko na kati po bitumba ya pareko ya résistance na bacombattant ya IDPS te bacombattant ya poto babunda bosolo tozalaki bato moko parce que idéologie na biso ezalaki le même idéologie ya kobengana Hippolyte Kanambe il est rwandais toti napesi bandeko nyonso pai bozali partout bolandi nga na bokebi tobunda bitumba ndenge elongo bani oyo aningi biso na bitumba ya résistance na bakombata oyo ya IDPS te bali bakombata oyo babundaka bitumba oyo baye na résistance tobunda bitumba ndenge elongo bani toyebaka pays na biso monguna so akoti na mboka ayaka kokabola bato oyebi na bible mosala ya serpent ayaka mpe kodivise ndenge tomoni bapetite mosusu surtout bandeko mingi naza kolobela bino bandeko ya Belgique oyo namoni boningi kobude kufa mpo na mboka ndenge mwana mwasi wana soki maluka boyebi ye oyo alobaka maluka boyebi ye atika kokabola bino na kati ndenge boza kobunda bitumba parce que momi wana azali 12 malin
boyebi ye na komba afingi aya kopanza batu andeki maluka boyebi ye oyo bakosoki mama Kongo boyebi ye na kosenga bandeko na nga mibale wana oyo naza kobisa bino boyebi na kotanga bakombo na bino awa te bobenga ndeko na bino Chibangu mpe abundaka bitumba ya solo osolola otika kolanda Yannick Maluka bomoni komba na Belgique ezongi na bosolo bamama nde bazongisi komba na Belgique wana bamama Magali mwasi ya Banyaka Kunza mama Sylvie bamadera bamama wana nyonso natali bakombo lelo basi wana batravaye makasi na kati ya komba mpo lelo komba etelema mpo ezalaki na mama moko azalaki wana azalaki efitre bato ya Calais bato ya Chilombo bato ya IDPS oyo lelo babanda kobebisa komba me nazala mingi te napesi bino ingeta pai bozali boyika piko na mosala kombo tozali kosala ingeta